Gemidor donc Télémi Benana Teva Nene il y a Gemidor TV. Alors Gemidor TV a chaîne Oyo a panza benza ba image pe a panza masolo Oyo za li solo na ya bomba na kata Gemidor TV. Alors masolo epete ma ya TikTok. Quand on veut changer les choses, on n'attend pas de réunir toutes les meilleures conditions. Bonjour chers internautes, c'est bien moi votre humble serviteur de Yozinga. Donc toyekaka lingezaka pona kopesa bino d'information pour la lelo. Yango tozanaka toujours pona ko servir bino pensa comme il faut quoi. Alors tokokende vraiment kopesa ba sponsor na biso ba mbote belé. Place nyoso bango ba joami plus ba abonné au Gemidor TV. Ninge pe tolobaka tango nyoso yo ndeko za abonné te vraiment et aux amalamu au s'abonner na Gemidor TV. Na yango topesi mamison malewa bambote ebele tokepe kopesa salon de coiffure Myriam coiffure bambote ebele place yozwami na yango bandeko mkola lelo toye vraiment une émission pour na kotalisa bino maye oza koleka awa na mboka na biso ya short form komona eza kosala pasi pe mawa na bandeko mingi oza ya ba communauté na biso o bazo comprendre kaka te bazo vivre kaka na bulu yeke ya kosakana te. Alors, tokoya vraiment la vif émission na biso ya mkola lelo kotal sabino maye o eleki kati na short fond depuis 6h du matin to la muka ki bandeko ezalaki na ndaku oyo moko o eza ya ndeko moko africaine d'origine camerounaise ezikaki yango eziki ndengeni to expliquer bino malamu yango tozoloba tokozonga muke kopesa conseil nanu avant vraiment to kende kati na makambango bandeko belé au distraction et comme mingi katina ba foyer katina bandeko na biso basi pour na Facebook et puis na oyo to bengi YouTube bandeko ndeko mwasi azalaki na ndaku na ye na bana mais erreur oyo asalaki atikaki balumette na chambre ya bana. Alors, bana ba mona kiango lokwa ba jouer ba zui ba komi kopelisa na bango ndenge kaka ezalaka. Na kopelisa wana malembe bazai kopelisa parce que ezalaki belé na kaboy ba tige ezalaki belé na kati. Nerera muke esalamaki ndaku ezwaki moto. Donc na minute tozo sabino ndaku eziki ya kosakana te ba image yango na bozo mona tozo tchela bino owana ezo défiler donc ozika ya danger. Alors sort ya bana na ye moko to yebite soki bazali vivant to bazaya kokufa to yebina nuté tozo zelana de visitation salama donc tokozwa réponse yango na ba pokwa ya lelo ba kotalisa biso soki kana bango ezali comment bazali bien ou bien bazali malamu te. Mais moi vraiment tozo beta sete tozo pesa conseil na bandeko to tika distraction to bima vraiment na ba distraction inutile o ezo mema biso na bobunga ezo mema biso na makambo belé ya malamu te komona bandeko lelo oyo ba komi air nyoso tout même kolamba na ndaku malamu eza susute parce que air nyoso tout ndeko o la se concentrer kati na couple na ye kati na vie na ye et comment Facebook vie na ye et comment YouTube na ngozo sala mawa mingi bandeko komona pe ba couple belé lelo o tozomona ana ba poto eza nango lisusu malonga te parce que mobile azo supporter mais mukolo exploser et kozala trop tard parce que moi si tanaye mingi eza Facebook tanaye mingi eza YouTube au lieu azo makambu o ezali ayelaki libala acha liboso mais ekoma kaka distraction makambu kuta banzonzambi kutu koloba te donc wana kutu ba fana kutu ya libela yango susu ezalile eza ko boma même mboka na biso ya Congo mais yango tozoya bandeko kopesa conseil bandeko belé bazomona mabe mais il faut to la vérité parce que tokoki ko continuer ko vivre boité
eza malamu te toye na mboka bapaya toyaki po tozwa mayele et permettre biso tozonga bamboka to s'installer comme il faut na bamboka na biso que soit lelo au état de droit ezate ezo mais nzamba ko sala grâce toyebi ke malembe makambo ko kende liboso nango toye vraiment ko pesa conseil na bandeko totika distraction tala ndeko wa mwasi ndako ziki ya ko sakana te boyebi ndako ziki soki pe azali na bassurance malamu te donc eza lokola amitimoleli libulu ye moko parce que ba frère oya kufuta awa na ndimite ba mbongo wana ndako ndenge ziki ndenge wana peut-être to kobenda ba image to laksabino lisusu ndako ndenge ziki bomona eloko moko te tikali ndako koma ko beta ba kano na yango ndenge ka to lobaka botala sima bozonga batu bandeko na biso ya basi botika bulu yeke botika kifana kuti ezo bebisa makambo ebele ezo bebisa ba réputation na bino ezo boma ba couple na bino ozomona na yango toyaki vraiment kopesa conseil ndenge kaka ezaka kati na Gemidor TV émission na bino bolingaka mingi oyo ya grandeur eza wana toujours pona kotalisa bino ba réalité ya vie pona kotalisa bino pe conduite oyo eza ya malamu oyo bosengeli bolanda kati na mokili yango tokomi na biso presque à la fin tozo chiter na biso na émission na biso yango toke kopesa pe mama vava ba mbote ebele kati na France to l'équipe kopesa oyo eza vraiment l'un analyste kati na Gemidor TV vraiment Murphy Tsungani ba mbote na yo place yozali ba mbote ebele pe na ba sponsor na biso nyoso oyo vraiment ba edara biso o pe ba produire biso ba conseil mbote mingi na papi kongenda Nicole Bele mais toyebi ke akobetela biso tour kati na Gemidor TV na yango tokomi na biso na suka botika la malamu oyo eza émission na bino grandeur obolingaka mingi ndeko tangu yo moni ba faute tangu yo moni ya komela biso ndeko chaîne ekendaka toujours na ba critique na makambo belé ezalaka malamu mingi ba numéro ezana ko hésiter te ko komela biso toza pena de cœur na bino en tout cas botika la malamu pe na leki ko pesa ba journaliste nyonso oya Gemidor TV katina Congo Kinshasa et puis Nangola bambote na bino ebele musala malamu kaka ba courage ebele toza na bino vraiment de cœur bozala bien pe na leki kopesa dora ba condoléances vraiment nzambe asunga yo vraiment nzambe mutapesaka payer kaka mutazwaka na yango nzambe molimo santu aleka na ko fortifier yo kopesa yo lisusu makasi koleka pe na ke kopesa karo en tout cas bambote belé na héritier matengo kati na Gemidor TV na bosanité cordon mundirba le métier noir bambote ebele. Merci mingi botika la malamu tokutani mbalasima yabino un des serviteurs de Yonzinga. Ciao, ciao, ciao. Ba matériel on va salir maman na boulot au sakanata ayaki lokola guerre